Merci, c'est Léo d'être venu. Anticiper Liwanangana, mokili avant kutu na vivre. Ouais, bien. Bonsoir, c'est Léo. Bonsoir, tonton Jaco. Merci d'être venu. Prends place. Merci. Ah, c'est Léo. Totongio Awa. Na fali donc terrible. Mais aïbagite que surprise et salaki. C'est Léo, comment tu te sens ce soir? Si, je me sens à l'aise. Je suis avec mon tonton et voilà. À l'aise, Pépé. Très à l'aise. Bon, Tobetagi Lissolo, justement, avant que tu ne viennes, Lissolo, il y a collaboration, Anna. Ouais. Lui, il a parlé à sa façon, à sali témoignage naé. Yop, c'est Léo. Pesabiso, moi, Lissolo, il y a collaboration, Anna. Quand tu as prévu ton album, au Kanisi Mbalamoro, Nante Momoro, Fali Ipupa, au Sala Inéeni. Bon, normalement, Fali, c'est un ami du quartier. Tokoli depuis na bandalungwa wana. Tokoli na bandalungwa depuis et Fali a assisté à plusieurs fois. Na déjà na matanga mère nanga na photo moko ezara nanga azalaité a représenté nga quand même étant qu'ami du quartier et de deux tant on a bengi na collaboration album nanga il était présent parce que tant on a ça l'album na na moralité et tant on a era okuta nae agina ba concert à Pesanga et de trois na mort il y a oncle nanga 50 vraiment merci né tous en eboué et après ta biso ba matériel nae instrument nae et puis orchestre nae yaki ko assister biso donc c'est un ami il y a longue date mais collaboration na biso tant na zoaki yango tant na zoaki makanisero ya ko réaliser album natala ki batunini ona ko bengisa na ciblaki Fali na ciblaki quelqu'un na ciblaki d'autres na ciblaki Songolo Fali il était OP Kabose il était OP Mirage Flamme Kapaya Seguin batwaki OP bangwana et tango ayembi la collaboration et pourtant quand même et pourtant ba merveille belé comme ça la merveille donc c'est ça quoi donc collaboration ngana et ezaka nzambe mutatindaki c'est la famille c'est la famille c'est la famille c'est ça voilà. La MIFA ouais. Sans problème Black Mafia mais c'est Léo au Bimisagi album il y a Liboso et Simbaki. Merci. Mais avant Ebima, moi, Kobanga, on a été Zalagé Panayo parce que bah, mon akio dans l'animation. Et puis, du coup, tu dis aux gens, bon, voilà, moi, je vais lancer un album. Osayo Bangate. Si, ma père est Zaranango, Est-ce que les gens ont cru en toi? Non. Ma père, ça y a ta chance, mon quête. Pas vraiment. Mais fallait appuyer une chance à Yagi. Si, yango. Au moins, tu as lobby à qui, tonton, na lobango plusieurs fois qui a imbaki avec son cœur. Les Nzembo on parmi les chansons Oyanga et ça la frère na monde. Et tant na yip na bani go sala album, wat ba pesa nga chance té. Et tant na bengi Fali na bengi Kabosi na bengi nani. Bango tout temps ba pesa nga force. Et nga koyemba na akima muta koyemba té. Na akima muta ba animation. Et tant na sala la mai ya mukie na yego sangana ba maya munene biso tout okomi mai poto ke na océan na remercier Nzambe et puis na remercier vraiment sincèrement tonton. Merci beaucoup. Mais Nzembo boyemba kiwana. Ouais. Je sais pas ce qu'il fallait azana ngoliso na mutu. Azaranango. Nana lingi boyemba juste là, ça c'est la surprise pour les téléspectateurs. Boyemba juste un extrait. Ah wakara. Si me beta guitare. Si me beta. Et beta le moi moké. C'est-à-dire votre vanda. Te bobeta en acapella. Problème y a te. D'accord. Didi okomo kenati. Oh borangati. Oh vocal langa yemba yo. Yangezara ah ouais. Yana notona, naga mwana. Ya wana do. Tiara bananga. Didi yo komyo kenoti kelanga ba betala mesana de ko batira neti yo sa joua komada jebe. Soki na beleli yo seku.
Ah, obat bazong sabate, kanga na yo. Soki na beleli yo seku kwe akoya. Namaka eko ya reta. Bachon likolo méthode débrouiller kaka. Bon, ça trop les boules. voilà, ngane na surprendre Bino kaka. Ngane na surprendre Bino, ce n'est pas grave, mais je crois qu'on peut applaudir pour eux les deux frères. Merci. Célio Scram et Fali Poupa, c'est merveilleux de vous voir sur le plateau, sur un même plateau. Ça se voit que vous avez un frère pour Nalou Kango Kaka. C'est la famille Black Mafia Family. Black Mafia Family. Voilà. Alors, Célio. Célio, actuellement, voyage est commis moi trop à l'intérieur du pays. Aux Alagi na Goma, aux Alagi même Tina Bukavu, Bandundu, voilà. Bandaka déjà. Kalamingité. Alors, comment tu as trouvé le public? Il y a intérieur, il y a Mboka, Bayama qui ont négeni. Ouais, partout na Kindaka, na remercier. Pour na poto, c'est facile, hein. Na poto, à l'intérieur. Facilité, hein. Ouais. Dans l'intérieur, na biso vraiment facile, na teka elogi. Tant on a koma ikuna, Bayama inga bien. Bana ya Goma, Bayamba inga trop bien. Et Bana Bandundu, Bayamba inga peu bien. Et Bayib Sengara Kindi na Eboe, Naïb Soba musicien Nyosoke, Basana. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est bel et bien votre oncle serviteur. Il y a Yungu, le reste de l'éternel. Dès qu'à un moment en direct en plateau, il y a Ave Maria Télévision, nous avons en direct. Ici c'est Ave Maria Télévision. Donc dans le babon, je vois déjà mon boss, ma patronne, Anastella, Madame Fraser. Nous mon vieux maison en direct de South Africa, Second Hencho. Nous mon Kijou Maïla Kijou. Nous mon fan club sur Ave Maria Télévision. Donc il y a donc, la salutation à Bino Bissi Gamozolanda Bisso. En tout cas, dans la minga au Lobate, Bino Moni, Bolandi, émission, Oyo, Yande Onabiso, c'est le scam. Et puis, n'a pas propos. C'est-à-dire, Babylon Moussoussou. Tout ce qui a ignorance de la vie, parce que ignorance de la vie est à ma vie. En tout cas, et ça n'a pas si peu qu'à place mort sur le scam déclaré le bi. Maman n'a pas fait qui j'ai été représenté par Fali Poupa. Oncle Nanga a Koufa qui tout ça qui est instrument pas à Fali Poupa. Donc, quoi qu'à propos ya bon. Mais comment c'est le scam, tu peux être méchant jusqu'à tel niveau? Autant où you, autant à Babola, mon fallait aller là. Moi, de ma part, na kanisa qui peut être ce que Fali pas balu akoko bando tangi là, y a banco bando tanga pe Babola moyo sali là. Mais en réalité, le tir au monde à Babola moyo c'est la fatalité. Mais yo moko tangi na émission na certain que bakanga que maboko bakanga que mnoko ba force ba bisi le scam tu dois dire ceci c'est là yo moko otangi babola o fali a sale live mais fali atika lo tanga ta bola mo o yo sale lité ce que moninga a se sacrifier pour na yo na matanga mama na yo ozala te ya zala akinda na place na yo ko représenter yo et ce qui bon te na matanga ya oncle na yo azui ba instrument na ye obi to zala ba Congo wana to bi ba prix ou ba instrument et c'est loin maka c'est vraiment trop cher même muto azui ba instrument na ye apesi na matanga na bino. Pourquoi au commissariat, au commissariat, déjà, ennemi no mo boika ya ofili, ou bana ofinga ye, que ça va comprendre ma bé pour ye, pourquoi? Et on a le chaque fois, Congolais to lingala.
ranking par-ci par-là, ils ont important. Total rétroviseur. Oyo mutu ataza mabe, mais tout le cas total a télé au mot à terme, la moi celle-là. Parce que malgré ba mabe na biso tozala nango malgré ba réalité au tokutana nango mais mutu na mutu azala na moi bolamu na ye moko bosongolo quelque part. Parce que avant bosana bolamu nyonso mutu wana po banda ko attaquer s'attaquer na ye directement ko banda ko loba mabe na ye ko salir réputation na ye ko bebisa ba makambu na ye. Il faut toujours ata audacité ata moi temps ya muke ya ukanisa nanu babolamu asalela yo. C'est le zonga mutu ko c'est le zonga mutu. Zonga mutu c'est le mukanda mutu zoko sayo ko kidaka poto ko zonga ka tonne ni mon frère. Tout ça reconnaissant. Je me dis sali eloko malamu beta maboko parce que l'obipé est à la tourne yo. Alors tant que vous à la tourne yo. Ceux qui mutu moko abi obimelo ba beti moko inutilement bando combattre yo. Et ça lo ndenge nini. Wabinyo soto sa refuta marana mokili. Il est monté au salaire bien au fouton à l'eau là, ils ont raté. Ma conscience fait ça là. Il m'a volandi on les a interview oyo. Ndeko na biso c'est le scam asala qui n'a fallu pour pas. Boloki ndenge bisote. Na tsepe na lobby kutelo kwa malongate. Nazo pesa des conseils par rapport à makambo yé moko selo ya lobby na émission. Pour nazongisa ye mutu azonga na nzela. Bande kona bino batu bozo apuyaka. Bino batu bozo luka ko apuyer polémique finga ye sala e boy. Na lobango chaque fois yango tende sala toke liboso. Yango te mais la chose où il est là que Congolais to kende liboso to comme loi ba nationalité nyonso to combattre pe ba nationalité oyo et combattre biso mbula na culture et art is together. On a commencé aux une rétrospectif. Bozu penda bosali bilan fali fere bomona na bango mbale mutoluka polémique na batu na mingi c'est toujours fere à chaque fois soyi à chrétien te batu na ba au chrétien ceux qui batu na chrétien te yé fois chrétien car donc yé mutazaka na makambo wana sikoso ozwi bango bongo otalisiko musique na bango na ba réussite ba œuvre na bango au mona fallait okende liboso faire ozonga simba sikoso jusqu'au zongi bien ozongi pena mutu longoli penda ki fanatisme longoli ki égoïsme au tout ça là au bendi boule au comprendre que polémique et même ma musique liboso te. Il y a ma musique de bosser c'est de travail. Tout travailler, tout ce qui est polémique inutile. Parce que polémique, et ça, vraiment bien té. Alors, Bandegonanga, parmi peu bateaux, bunga qui na stade de martyr, tozo pambola nzambe parce que l'unité, ligne ya bateau, bunga qui na stade de martyr, victime moko ayaki komonana na mama yemo epesaki moi pasi parce que moi disparition bato esalamaki ebele na stade de martyr wana vi que tellement population elekaki ebele yango mapesa pe conseil na bato bokendaka tomso na ba lieu public bongo
bato okendaka na balie public bongo au moins kisi ya okende na lie public lokwa bastade de martyr bastade banini soki bato baokima mbango to mpe esili bowela kobima na gaspillage te bozelaka moko abimi après bino bako botikalaki boye obima parce que elo mo bowela mpe tocomprendre te bandeko baweleli bakota na miskade wana pourquoi parce que tout le monde alingi porte eza moke mais bino nyonso soki mpe 10 000 personnes soki mpe 80 000 personnes boli bobima na ndenge na nzela moko esimba te alors il faut bozelaka alors eza mpe na ligne de notre sœur oyo abungaki na martyr wana c'est elle na été sur au moins ba photo na moi partout tambola partout c'est elle c'est l'une des sœurs oyo abungaki na stade de martyr moi bato musu banda ko loba kufi par rapport ndenga perda kifi mais gloire à Dieu parce que nous avons reçu un message de la part de sa famille où bazo déclaré que la victime a été retrouvée donc message est ça. Notre petite sœur Marcella Kataba, l'une des victimes du concert de ce samedi 29 octobre à Kinshasa, a été retrouvée hier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans les après-midi aux urgences de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, dans un état trop critique. Donc, on a biso Marcella monana yango ba parents pe na Kinshasa na comprendre ba binote non comprendre na binote ba parents na Kinshasa. La fille comme mona eboy Marcella aza amona naza na mwana muke. Elle est trop petite. Pourquoi koko matina niveau ya rotika ye akende concert parce que yango photo yango omona la fille elle est trop petite. Aza na mwana muke makasi mais pourquoi rotika mineur ya boye akenda ba concert ya bongo? Est-ce que ba parents bozo na charge ya bana na binote po Kinshasa komi lokola poubelle ba parents bokomi kotika na bino bana na ba n'importe quoi basala ba n'importe quoi ce que tala ba conséquences mona ke concert ola kenda te église a préféré akende concert ya fali na concert kuna ta makambo ekomeli aki okutana na incident famille ba ekutu na mama emoso ezaki to mususu na hôpital mususu ya libanda bamboka kotonde tozalaka mais to mususu bamoni premier jour mutu amona te deuxième jour te bali babomi bateki ba rein to pe bloka kati kadi kola ba bloko oyo papa bo surveiller bana bino na Congo eza nini pourquoi boko kozwa soin ya bana na bino te na Congo? Une petite fille comme ça est-ce que boko tiki penza akende concert elle na âge na ye oyo? Come on. Alors gloire à Dieu car parce que monanaki na mama et mon est-ce que problème est que état na ye ce que ça critique yango famille na ye pe ba profiter ba le beloko à travers cette communiqué de la presse nous tenons à informer les autorités de la République sur les compétences sur les compétences. Yango moni tiseke dialobaki d'ailleurs où te lo oyiba mboko te pombo wa se kufa mboka mo aucun problème ozonga problème obima problème aucun problème finalement to baneno na problème no mais ingratitude ya seleo to yoko yana to pese no conseil to silisi to pese sous conseil to bolembisi biso na opesa ba conseil to komi to la mboka to komi to pesa ba conseil ba conseil on peut bosser la rater ce que to no pesa no ba conseil en même temps bosser la no pe ba conseil ngo telembisa rapete. En tout cas, nous avons fait un conseil boy, nous avons fait un kaka. Nous avons fait ça là. Nous avons fait bêtises au beau ça là. Les compétences. Yoka. L'incompétence des agents de l'hôpital de Kinshasa général.
Incompétence totale na bato mama yemu. Notre fille Marcella Kassaba a failli perdre sa vie à cause des refus au premier soin. Boboui coupé sa moutou premier soin moutou azana cas d'urgence. Boboui coupé ses premiers soins. Nyon sona nini mbongo. Le rôle azana mbongo te moi boupé ses premiers soins ezati. En tout cas, Fati, Sunga Morano, Nazana mingi ya olobate na likambwana. On a bena na boy na ngamba politique. On est comme politique. Na olobalanga te. Mais bino bato bosala ba biloko bongo. Omona muto okufa me osenga mbongo premier soin. Boy ba ke bozala ba robote. Bozala pe bato. Bozala pe bato. Boa bato. Mabe la rabattu, la banyamate. Mabe la banyamate, la rabattu. Donc merci chers téléspectateurs, merci na baonyo sur vous qui on a présent na biso, baonyo sur vous allez Hollande biso partout dans le monde, France, États-Unis, Canada, merci na bino nyonso. Na un grand ceux qui na bois qui ba o ba soutenir ngate mon vieux Luison Mbata na kata South Africa Second Hand Shop. Na bossa nyote maman Anastela Madame Fraser en direct de London. Anasté la Madame Fraser en direct de London. Merci pour nous sala. Toko baka bongo Ave Maria Télévision chaîne na bino yango chaîne na bino yango chaîne na makasi. Bo s'abonner belé bo aimer bo partager. Toza wana bena makasi pour na bino Ave Maria Télévision. Coup de chapeau mon vieux. Roger le combattant en direct de la France, un mauvais qui joue Maïla qui joue en direct des États-Unis d'Amérique. Coup de chapeau na yo yango. Na bosa binote Yves Kakalombo babi américain nyonso team America biso yo team America biso yo hein babi américain nyonso biso yo tonton yenda bino yo ba américain nyonso ba salutation na bino bisika bolanda biso. Ça a été un grand et réel plaisir pour moi d'être encore devant vous parce que ça n'a plaisir ton na nga pembe na bino ton na nga liboso na bino na plaisir mo bono na okate na kepa ba oyanga donc mbote na bino Karashika tobosa nyote Karashika yo to telemela ka ti mukolo tika misala mabe Karashika to telemela yo ti mukolo tika misala mabe Bosa abonner belé toza wana pena makasi pona bino toza ensemble on est ensemble la famille est sacrée ba famille est sacrée. Alors attends nyonso ba nyonso bozala na posa ta msusu boso na biso oza ta msusu na boutique na yo shop to peni ni sala ligne oza pe ça ba promotion a ezala na ngo penda na prix ya mangondo, c'est-à-dire donc presque gratuit. Bon on va y méga kaka information no eleka tranquille business no eleka tranquille. Donc toza na pena pona bino to travailler pona bino ba téléspectateurs nyonso. Donc, la bosse en binoté par-ci par-là. Mes salutations à toute ma famille. Baron Yosubaro Landaga. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Bisous. Bye.